coucou la famille. J'espère que vous va bien. Moi aussi je me porte très bien. Voilà. Deuxième mois de tour à bateau. Hein. Et ça l'a fait moins bien. La capitaine. Shalom d'abord, homme de Dieu. Bachant par l'éternel. Shalom. Bisika bisubino. Il y a mis les atteints. Les arabes qui tous enjoy. Vraiment tous enjoy. Vraiment. Aussi puis la macassi. Vraiment. Tout au macassi. Et ça l'a bien. C'est quoi? Donc, les acteurs on a biso. Il y a souka yango yo na to zonga na biso quoi. Et ça la biso du toko makasi. Et ça la va bien moko boye. J'espère que na sima nanga bomo les amai. Toza vraiment na kati ya mai vraiment. Moindre erreur ka boye to choli hein. Ah désolé comme on est ba nager. Donc pour ça la 2 heures du temps. 1 heure aller, 1 heure retour. Voilà, bande ko langa kande na epsa bino. Ezaka eloko organisation. Au sali baturo nyonso. Vraiment j'aime bien ngala ngama otamba na bateau, kotala ba aquarium, kotala vie à mai et ça la ngito la kasi. Voilà. En tout cas na nesengo makasi. Dès na komi en tout cas kacha mai na bateau. C'est ça quoi. Moi copa coca ça la bien. Et ça la gâteau. Voilà. Et ça la gâteau pour ma case. Voilà bande konangai. Nana ni solo mo bonanga na betela bino ka partir à awa. Isola ne sala nga pasi makasi bande bobo keba bobo la bana na kacha banda ezana ngo bana ya yote ubie mwana mama leki ubie leki na omoko boye mwana pas surtout bana ba papa na bato bana soki mwana papa na yo osuie oboko la he en tout cas bande ona malamu boko la ba ona musika na distance ozo aider bango ozotingela mama mbongo ou bien ozotingela mwasi papa na bino mbongo obokola bana mais tant yo moni koza stable na libala na yo ya kosala ngote kosala ngote eza na litomba te bandeko nanga ndeko mwasi bolanda lisolo ya esali ngai mpasi na motema eleki na ngola mwana mwasi wana aza avocate mwana mwasi wana yaya na ye mutabokolaka ye te yaya na ye mama moko tata moko azalaki avocat ya mobali asali tout leki na ye mpe akomi avocate ya mwasi abokolaki ye mpena très bien voilà yaya na ye mobali na mwasi na ye na kati ya ndako ye mpe ntango azwi libala na ye mobali na ye mpe aza avocat bango na bango baavocat adi papa bango sikoyo abalaka mpe mwasi mosusu abotaka bi nazwa pe mwana ya nani ya papa na bokola ye bandeko azwaka mwana wana azalaka na ba 13 14 ans mwana moke abokolaka ye bien lokwa ye babokolaki ye bien epai yaya na ye na semeki na ye abokolaki ye pa abokole bien bape na bana misala na ngola baza bien ye mpe aza avocate mpe nasala ya mosala malamu ala bana mibale na zembi ya monene bandeko na ngai mwana nga lera poli akomi na 14 ans après qu'on comme na âge ya ko comme na 21 ans akomi sikoyo mama na ye mwasi mabe akomi ko envier ya na ye ya na bokoli o mais yazaki ne mayele te ya na yazo sala tout tanga classe ko azwa na ye te tanga classe ko akimi na ye azo donc azuzwa te yesu ko lobi yesko mama ya ndoba ndenge nini kuza kaza motema mabe bango balingaka na famille na bango babonga bato mosusu babonga te bandekona est ce que ezala bongo te tozela mpia bandeko ezolingana
tozoningana bandeko na nga. Voilà, donc bandeko na ngai mama ya mwana wana bandi ko intoxiquer mwana wana. Mwana na kutu ambe normalement bande oloba parce que azo samba siko. Ando ba mama ite na nga bien nga mo na ko kana nga classe te. Na ndimi te bango na libota la bango badinga ka bango ni bazana ni bala malamu. Bango ni ba bala. Bango ni bazana boye. Bango ni bazana boye. Bino te bandeko na nga. Ezaka pasi bambanda oyo. Bazwili yo mwana bandeko, bazwili yo mwana baobokolela mwana okosepela te yaya baobokolela mwana bandeko bolaike video bopartage likolo bwa malili bwa malili nga alingi bino mingi ata na voyage naoluka mwa ntango ya moke nalamisa bino conscience yaya donc zwa mwana mosala na ndako me bafamille moko bokola bango na musika baye talaka mwana babokoli pendant soki 9 ans soki combien d'années bandeko bazalaki bazalaki na 14 ans 14 ans plus 6 21 ans 6 ans mobimba ndeko mwasi aboti mwana liboso mwana mibala azalaki na zemi ya mwana misato mama ya mwana wana azokointoxike mwana na ya tout moment il faut kaka sala boye il faut sala boye mwana wana bandeko bomona paysage yango wana nelakisanenge paysage voilà paysage bomona mpe paysage yosala mpe kitoko voilà tookende wana mai wana kati ya bato tookende bamosusu baya likolo nga na titi na nga na mwase ezoningana makasi mopepe ya makasi donc voilà donc bandeko na ngai eye kosala ke bandeko mwana wana akomi koenvie ya ana ye koenvie ya ana ye bandeko koenvie oyebi ke mama na ye basali comme aboma kaka grande sœur na ye wana mpona ye aremplace na libala wana bandeko na ngai baide diabolique ezala mabe mobali wana asinteresaka na ye te amonaka ye mwana atiaka ye litoi te baza na relation moko te siko koma yo kozala na ide naboma yaya nanga mpo na remplace na libala wana ou bien oboma ye kaka bomona ye lisu na vie te parce que bango na libota na bango yaya na mobali aza avocat ye aza avocate ndeko ne mosusu ya mwasi aza médecin tellement bango baza bien na famille na bango batangi bandeko mpona batanga bongo mpo baza na mito bato ya mayele baponaki yango te ezalaka nango ka azare obotami mayele yango kojalusaka bato te moto aboko yo azo na 14 ans otanga na ekole ya bien mais yo moko ozolinga na yo te yo moko ozokoka na yo te yo moko oza no mayele te mais bazoleisa yo jusqu'à 21 na babengani yo mpe te oza wana nzambe balingaka pambola yo lemsuki obilobi obali mais comment koyi kojalouser yaya na yo jusqu'à ce point bandeko esalami na ngola bopartage bolaike bolamisa conscience même ana poto keba oyo nabengisi mwana mama na ngai o mwana tata na ngai yaya soko obengisi ye akende kosenga asile akende na ye malembe tokeba kovandisa bato na ndako mokili eza esu malamu te mokili ebebi alors bandeko boyebi nini eye kosala te ndeko abengi babandi mobali na ye azalaki akendeki na bakote na bango kuna elotelemisa yo te bandeko moto akwei nzambe sekonifan akwei ke komema masanga wana
na sapato alati papa wana pe alati na bato mpo kovanda esika moko j'espère qu'aza bien Zambali wa bolimbi c'est moi accident l'accident et salam voilà bande konanga et puis ça la mon muké la bande boya mon muké bon na banda voilà bande ko en tout cas bo liker bo partager toi quand na kati ya vacances na Barcelone quoi donc oh ça tourne biso ya bateau beta moi tout et ça la bien to batangi na bus ko to na bateau to tala Barcelone na kati ya mai venye ezoleka donc et ça la bien voilà donc ce peut to baluki mboye to kozwa pe moi kuna aussi pe moi pilote ye wana pilote donc voilà quoi. Eh bandeko mwana mwasi abado abukani likolo. Voilà, donc bandeko na ngai boyoka akei kozwa ba bandi. Ozana telema, kotelema eza bien. Voilà tokenda biso na suka bo like. Bandeko akezwa ba bandi, ba koteli mwana mwasi wana. Yaya. Ba sasi ekosasa. Bazalaka le pango bango ezaka clôturé babuki porte te babuki porte ya salon te sikoyo comment babandi bakoti na kati ya ndako na facilité quand même bakanga bachaîne na porte en tout cas je crois pas que bazala na sentinelle bato nyonso na ngola bazala na bango na basentinelle wana te mama donc mwana wana kezo bavondi baya kokotela yaya na ye na zemi bandeko bayoki somo te bacuka ye bambeli babotola ye mbongo basenga ye mbongo apesi mbongo basala ye bacuka ye bambeli bandeko pai mwana mwasi alali okoyoka mawa makila bafoto na na bafoto mwana nalakisa bino eza te bandeko nanga YouTube alinga biloko ya bongo te basuko baye kosala baenquête babengi mobali na ye mobali na azwi avion azongi mbangu mpesi azalaki na Angola yaya bakangi mwana mwasi wana kati ya ndako bakangi babi parce que tookomprendre te comment nini baporte babuki porte donc afongolelaki bango ntango ndenge balalaka wana air na ye alali babongisi nde ezalaka kaka kenge koverifie baporte afongolaki baporte nyonso mpona accès ya babandi bandeko leki na ye mwana ya papa na bango mama na bango asa kufa papa na bango abalaka mwasi lisusu sikoyo bana wana bango mpe balobi tobikisa moko bandeko bino bomoni ndenge esukeli ndeko na biso ça c'est quoi au juste to ede bafamille oyo ndenge nini bandeko ngai na ede bango na mosika ngai ndeko na kati ya ndako na nga te ozangi minerval na pesi osali boye me nazwa yo na kati ya ndako na ngai nabokola moto na osala yango natikali mpe kosala yango te na osalaka yango mpe te me na edaka bien famille na mosika bacousine baniese nafuti bango baminerval me na ndako na nga non oya koyeba bapoint faible na ngai oya koyeba nyonso yanga o batobeta ngo na famille bandeko biloko yango mopesimba te soki moto aesa ye na ndako na ye koyeba bapoint faible na yo aye koyeba makambo nyonso oyo kakomi kobenga bacousine na kisasa abandi kobenga gauche droite abandi kobenga boye nononono ngai bangonzi bango te botala ndeko mwasi jalousie mwana wana somo wana sikoyo esali ye mobali ayaya na ya ye eloko nini ezwi mwasi na nga abandi kotala monana na miso encore asala droit abandi kotala ye abi yo moto bomisi mwasi na ngai mwana ngo apanike mbala moko
mpona mobali wana ayebisi kaka boya face abi yo tobomisi mwasi nanga eya possible te comment babandi bakota babuki porte te eloko te jamais et puis porte oyo bakotelaki eza porte okuti toutilisaka te. Qu'est-ce qui ne va pas? Mwana wana abangi bazwi ye mbala mo bake na ye en tout cas bandi koquestionne ye akokaki mpe te ye moko mpe amoni kasali nde bozoba parce que mobali yango oyo ye bandi kotia ide kia kolinga ye abandi koganga donc abandi kutu asina ye na kingo abi komo kobomelanga mwasi ongo lokola azalaki na zemi na libumu bacubi ye ntina kati ya libumu donc mwana na kati ya libumu mpe akufi bakende na hôpital basali lokwasi zemi ekomaki eke ba 8 mois babimisi mwana kokufa donc neti lokola bato mibale bakufi epuis mobali wana abotaki basi wana nde azali na libumu azali mwana mobali donc mobali wana aza donc kolela ndenge wana kolela ya ndenge wana bandeko na ngai balingaka koshute esali ke mwana na ye kondima aye koyebisa mama na ye donc bakangi ye na mama na ye bakondane bango ba peine de mort na Angola, prison à vie, peine de mort. Siko yebisa ngai ozwi libala j'abuse eza mabe koenvie bato eza mabe okoriske osala biloko moko boye à la fin oganye mpe loo te ndeko na biso aganye loo te bandeko bato ezokende mbangu moko ozala na te osali kaka erreur okwei voilà bandeko na ngai bopartage histoire leso tokoki koatire na histoire oyo eza ke bandeko tokomi na temps de la fin bato bakomi mitema mabe bato bakomi bajalousie bakomi na bahaine bakomi boye donc moto alingi moninga asepela te moninga kosala ndenge malamu aolamisa conscience alobi bomoni ngai naofilme bino na kati ya bato eza nango vacance bandeko eza nango combien oyebi tour yango eza combien tour ya bato oyo 15 € par personne omoi ke eza nango eloko te eza nango cher te 15 € banda 2 heures du temps oko baluka bandeko tala mai mingi kozomona 15 € mais motu mosu akomonaka boye abandi kosala jalousie wana nyonso po ezala mbongo ya wifi azobebisa mbongo ebele mpona mwana mwasi oyo azobebisa mbongo ebele wana baseleki batomboki likola 15 € bakomi yo alors ke yo moko kope kozwa tour oyo na misusu okozwa ngo meme 10 fois na mbongo balobi 15 € te perike ezala 300 combien de tour yo osala na bato oyo oapoke koenvie te yaya so oza na posa nango tuna basala yango ndenge nini eza combien te mosu yo kutu oza na mbongo ebele yaya mais likolo koenvie obomi moninga oya koyeba prix nango balobi 15 € alors ke ekoki meme mpa mbongo baperike meme baperike oya moniato wana batekelaka bato ya basynthétique bakosi nguma mer ekoki kutu te mais tala obomi moto likola 15 € bandeko eza mpasi na mawa mpasi makasi na mawa bandeko na ngai alors ke bana kobokola bandeko na kati ya ndako bamosusu bayaka botoli yo libala bamosusu baye abwakeli yo maladi o wana ye abomisi yaya na ye bandeko na ngai esalaki mpasi na ngola esali vraiment mpasi na ngola bandeko bafoto ezali otali mwana mwasi ndenge alali mpesa alali mwana mwasi ya monene na sini makila babomi ye mpona nini atanga ye baklasse na ya malamu bazalaki na vi na bango ya malamu oyo bandeki ezalaki bien na bolingo kosunga papa na bango bandeko na ngai bakezwa mwana papa na bango azolela azondima te ke mwasi na ye na kati ya ndako akosala kopi ya mabe ndenge wana yaya le cœur de l'homme toza na mitema jalousie ya buzoba leloko ezanga ntina
kana mwa tour le msusu oyo monaka moto kokoma la dame zozolakisa nini eza vanité de vanité nayebi ke eza nango vanité de vanité nyonso kotikala mais soki occasion esengi pourquoi pas nasala mwa tour nanga boye na famille na bana na wifi tobetaka mwa tour boye esalaka bien bandeko nanga jalousie te mais yo meka epesa yo nde posa yo mpe ya kodécouvrir ya kokotisa mpe bana na babiloko ya boye babato boye kotambola esalaka bien kitoko makasi eza na se mpe bato baza na likolo mpe tozali na likolo sokonga na kiti nanga awa esika bar na epai ye moko na liboso kuna nde kapitaine azomema bandeko nanga vraimen botikala malamu tokutani tosololi bozwa vraiment leson eosala kitoko makasi parce que mokili ezokende mabe makasi nga mokili oyo ebangisi nga donc je suis dans la paix nakomema makambo na nga na kimia même na vie na nga ya YouTube na kimia donc nalingi susu babenga ngoni bagitation te na kati ya YouTube non toujours dans la paix le paix oyo balingaka ngai kotambola na bango toujours voilà bao balingi ngai te na préféré basali mokili na bango ke tozala ensemble mpona kokosana amour lobi baye koboma moninga mpona nini likolo ya jalousie bamakambo ezanga ntina en tout cas botikala malamu histoire oyo epesaki nga mawa ntina obetela binongo esala ngai mawa koma motu motema ya mbolamu ya ndenge wana azwili yo mwana abokoli ye 6 ans mais oyo kosala jalousie baboma ye bokokana ayaya tala lelo ke na prison vraiment merci botikala malamu botala mpe babato mokele mpona bavoisin mpe baotambola na mai mpona bavoisin voilà donc tosololi babaye nakote kobaluka na sens oyo esala mpe bien voilà otala mpe sens mosusu yango oyo eza mpenza kobouge makasi sens mpe mosusu yango wana botala toza mpe na babato mosusu bavoisin bango mpe bazokende botala bawana sikoyo bozela kote oyo bozela na baluka lisusu bomoni kuna eza na vanda namoni bato ya minene pene eza kuna bozela babato oyo babengaka yango namoni yango ti yango tomona yango nde boze na matisa natia boye kuna likolo kuna namoni babato oyo ya minene wana mpenza oyo bacroisere wana mpenza bakenda nango ya minene makasi namoni yango me ezokota te donc yango wana etiana mboye j'espère que ça va aller emonelaka mai yango wana bomoni na nsima na ngai wana nde babato ya minene wana okozwa yango meme 3 jours boza na kati bozotambola na bino esala bino bien babato wana minene wana babenga yango bakokisa bacroisere banini bokolia kuna bafeti babar nakendango une fois na 2 fois na Norvège ya minene wana esalaka nga nasala yango 3 fois 2 fois nakenda yango Norvège une fois touta Danemark toya yango awa na Angleterre ezalaka kitoko na kati eza na bapiscine baplace ya sport badiscothèque baplace ya bajoue ya bana ezalaka vraiment très bien nasala yango 3 fois voilà donc bandeko nanga botikala bien bisous à tout le monde voilà bientôt nakozonga nanga voilà tosisi congé na biso kitoko une semaine ekendaka nango mbangwe tozonga na biso bye tosololi bye bisous